chaîne moko aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino batu bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Boko solo nzambelaka solo ngai nezali komonela kati ya moko ngako tata te ngako mama te nzambe bakoko solo koko meyaka ezali nini. C'est moi qui l'ai mal bondo lempo balianga ndo basepela kasi mokolo ngando aliaka bango zaka mata tata ngai yaki tata ya tiki ngai ngai pena komi kolela pena komi kolinga nini kama na mokile tata kosa ngai boye tata kosa ngai boye tata yo tiki ngai tata yo tiki ngai susulala ni tata sabe bakoko kama ki ngai eta mate sabe bakoko oleli tozwa idée osala groupe besoin idée tozwa idée oza sur besoin idée tozwa idée to babendaki nde DJ Konde epa ya maman étoile oyo moke mombalele yebi toza na émission nyonso ezalaka mbangu ngape na bandika na mbangu bano ba RK ezwa bano ba Fatima ba Beja vous comprenez ba Beja ezwa ba ebele ba Marus ba kinda ba Matembele bon toye ko fula buba banane kin mais biso tutosala nini tofuli ba buba banaki bango bakofinganga DJ Konde molakise banaki bango bakocholanga succès nanga moko elukelinga makambo ya Nzambe tango nazalaki ya mpiaka bango bandimaka ngai te tango nakomi na ngongo balobi ke DJ Konde asimbi kisima makambo za nakomi kobanga ezoye nakomi kolenga o basheri balandaka ye bagaji babulona legamana bato legamana Salut à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV, hein, partout où ils m'ont babozara, biso bolanda, biso tolinga abino mingi. Même si boye binga te ngape na bibi noté, mais na bike na Holanda ka émission oya kitoko auto présentera na cette chaîne Aime la Grâce TV, hein. Donc on a ici bino man na linga abino mingi, hein, na lela bino moi trop quoi. Donc ceux qui vont s'abonner car massivement na chaîne oya Aime la Grâce TV, hein, bon taper quand même moi mon sapina cloche wana pour que tango émission koti epesa bino ba notification et que ça la biso vraiment bolamu mingi. Na pesi merci na le maître boss, hein, le maître boss, le cœur de sa femme, hein. Maître Azala soka abecho moi le kofi, hein, et moi ma pesi d'ambon donc banini les cas na hôpital pour un traitement, hein. Le maître boss c'est Azaya ba pour le mannequin de la ville na lingake mingi, hein, pour yene mutazala ma coup de pouce na ngasala nga bolamu mingi. Alors derrière la caméra tozala toujours wana na AK Pro oya simbela biso image kitoko. Donc bon comprendre ça ce bon moni merveille angala ka ebele to ba toujours merci na
Akapro ouais simbela biso image na moni wana mon confrère Moké hein Christopher ouais atika ngate tozala toujours wana comme étant combattant de l'île donc tozala toujours ensemble wana pona ko sepelisa batu nyonso ya mokili momba oyo balandaka biso alors lelo nazanga mongote donc ndeka bomesana na bomesano nyonso so bomoni nga na plateau pour dire que nazala nga mongote je suis accompagné alors lelo accompagnement nanga ayeko sala na memela bino artiste comédien obabengi na kombo ya DJ Konde Molakisi aza mwana oyo abimi na maboko ya étoile ya maman étoile o mokili momba yebi maman étoile awa pe asala groupe na ye ya étoile d'Afrique alors DJ Konde Molakisi aza parmi ba artiste comédien o babimi na anglais wana donc yemoko le quoi aza invité spécial akomekama ko expliquer biso ba réalité tellement belé ezo ko s'est passé na monde ya théâtre dans le monde ya comédie surtout ya Angola po balali na bango hein balala na bango kutu banda kala malgré ba o ba uti Congo malgré na ba oyo ba ya awa baza ana mboko donc on veut dire comédie pendant na mboka Angola hein zimwaka elala alors hier on a invité spécial na biso Akapro sunga biso côté biso na chambre poto solana et ensemble merci beaucoup toza déjà na invité na biso DJ Konde boa tarde. Boa tarde, meu. Bonne santé. Il y a posé, il y a les nous sommes dans la state. Mais là, on a la casa Luanda. Il y a une commission dans la state. Ni la qui se cause dans la state. Babi, pour yo moko, on me sentit que ça bien. Après, bah émission que on sait mais ceux qui bah émission comme la mort. Pour tant que nous sommes là, pose à qui toi. C'est comme on est là bien. Pour éviter que bon ça bien. Mais ça, banzo to musu so moni là bien na mannequin mais nanzo toné simbi pété. Kasi bangonde batu basama bien. Ah ok. Ah bangonde ba mabe. Bangonde basama. Donc yo se sentir à l'aise parce que lamba rouge au la télévision le long na plateau. Posé ya mboka kuta genre Laurence Nazales. Mais dire makambo ezali DJ Konde hein Molakisi to yambio na plateau na biso mais toutefois avant to kota na masolo na biso oyo lelo oyeli biso na plateau na biso ba fan ya M La Grâce TV na biso pour toute la première fois to yambio na plateau na biso okolo bana bango nini en 2-3 mots DJ Konde Molakisi azana. Wa merci na batu nyonso surtout baninga DJ Konde Molakisi vraiment bambote na bino ya trop DJ na bino babi tata na bango na nenga bia o coloniser bango nyonso tout tilelo mutalongola razala raté na coloniser bango tilelo mon frère Carlos Mwanza aibi mambo ouais pour babi makasi DJ artiste na bino na kati ya mboka na osaka musala nde bino boningaka DJ Konde Molakisi yeyo vraiment mais qui DJ ngope uteli osu wapi te nga ozalai na DJ liboso avant kota na ma OK eloko lobi na banda awa te nga na banda na kim déjà balanda ngai déjà et pas Joël Barezo tant on a travaillé pas Joël Barezo dans zaki ceux qui na banda plein ah ben donc eloko bomaka eza chaîne obiso to banda ko leka eza ki trop CBS à l'époque voilà parce que to banda ko landa ngo voilà yango no moni que biso nzonzi pena tozaka na kana ngote tozaka trop TV parce que ça là que batu mususu ba comprendre biso te ndeti tu ya Luanda donc ngande na ya Luanda na ba ke na gaz ya succès mais na comprendre te na komi Luanda makambo ane zaki yego final ah na comprendre te oh ndini na kini balanda nga mena na mboka mo be bolanda ngati okanja ka moi terrain football il faut que ta maman marque lo baka moko ba ebi masolo ba kolanda idéologie bien so amona biso mujibuji ko kuna ba ko benga mujibuji okay mujibuji bolexini donc mukenge dia to benga ndunda baluba mukenge okay wa muluba tete ngana mutabanda bongo idango ya mujibuji boy uti leader to zaki asa muluba apesa biso ba komboka te ba makombo ne matungulu ba ai iya pesa biso bongo kaka okay yango yo pe ba beta ke mo lo yango nga pe ba beta kinde ti na ya Luanda ti to so idée au sala groupe besoin idée tozwi idée oza sur bozwi idée tozwi idée to ba benda kinde DJ Konde et pas ya maman étoile oyo muki mombalele yebi tozana émission o mais tozana émission ngana yebi loko que tozana émission c'est que ngam neso tozwi idée qui tout sali les étoiles mozwi idée ça va d'accord omoni na plateau na ngama tozala mwa muke polele pona osunga bainoso balinga M La Grâce TV balanda biso ba yebi chaîne ko sa te ah bon mais alors
besoin qui idée beau et l'accès à pluriel. Bon, mais quand on peut savoir moins éclaircissement, maintenant que nango pena na ninga droit. Bon, na lo bandenge nini, eza lokola merveille ninga bo wana plateau na yo ne bo travailler na bandeko. Donc le temps na place yo za eza eloko na oto. Mais yo za na succès. Mais ça eloko na oto. Parce que eloko lo ni chaîne groupe. Ah, groupe, ok. Pour est-ce que c'est pour na combo polémique ten ndenge maman zalaki maman na biso étoile nga zalaki mazaki na groupe Carlos ne zaki nga na ko côté na c'est le groupe ya mutu tant que chef de groupe voilà donc nga pe na ye nde to moneka mam ndenge singa na yo na nani akili boso mère mutazaki liboso ndenga na pesa idée idée oyo neza boye mais yo makambo esenga photo za eloko na biso moko pour vitesse ça ni ezala yo ko pesa mutu makambo te ndinga kidiba atake pe mère ayo kaka abule pe na ndinga je apesi maso apesi pe makambo to pesi pe na mboka po biso na Angola awa tous a groupé à les étoiles d'Afrique eza parmi les groupes oyo eza premier voilà. Ah ben, bino moko bosali sondage wana mbe bato nde ba yebisi bino nde boza premier. Bon, ce que tu as public. Les gens là on a biso avant mié baké naza na succès faut moko sentir que succès ça déjà. Est-ce que moke oya zape moi en Luanda ayebaki eloko que non sondage na bino bosali bino nde boza premier na kati Angola. Ebele tout. Bango tout ba bima pa biso to bisa ba artiste bi. Ndeti banane to cité ka après. Non non, to za déjà na émission parce que yo linga nyonso ezaka mbangu mbangu ngape na bandika na mbangu mbangu. Bano ba RK wezo ba bano ba Fatima, ba Beja. Vous comprenez? Ba Beja, wezo ba ebele ba Marus, ba Kinda ba Matembele. Bon, tu es ko fula buba banane kin. Mais biso to sali ni to fuli ba buba. Oh. Kasi te go. Mais babi mutabanda ki affaire ya théâtre wa. Te ko banda théâtre na bango eza kozala na succès te. Elobi basala théâtre. Mais biso nde to ko komisa ngo réalité na Luanda. Ah ba? Sono ba réalité pour biso to la message na mboko. Siko bola message na ba vitesse combien de disques obino boteka ki au monde entier ebele pe na site mukete na natakazi sepelisa. Place boteka ki ba ndoko ba titre nini o ba koki pona siko na minute peut-être muta ko beta maman na YouTube pour andima que non. Sala na bino ezaki kitoko. Buzo batok. Sosola, Gabriela Tomboki, femme de nuit. Donc, elle est belle. Parce que les hôtels d'Afrique, parce que dans le monde, il y a Gabriel, ou il y a Matop, il y a assister. Ils ont bino bengi saki bango ba ya kopé sabino kilo, ou bien ils ont qui participation na bango ils allaient comment. Bon, to bango ba za be invité. Ningi zala. Ba ndeka ko invité bango déjà. Voilà. Nzonzing to jouer na nzonzing biso nyo surtout mais oh biso za sosola maman prophétesse. Donc il y a fan de star. Ma fille me belé hein dans la kaka so Betty City déjà au monde a bloqué na biso donc to kanga ba chez de 4 to beta to kanga mbuka donc ndeto sabo na mboka baza ba artiste mais surtout to bi côté mo nga DJ Konde ba yebi yonde na ko sauter surtout que no wenzo senti que tu to tamba to que le ba ebiso que jeune total na TV DJ Konde ce qu'on a senti que na zong Sunday na zaka na kim na sas que fort na zong sa ko buka na te siko ba succès wana oyo zo betela so masole ezaki parce que awa to moni abo bandela biso ba émission sala biso mo bi chabi mo boya awa siko to ebite est-ce que zalaki na ndenga mama solo obokende ko simba na grégé po bino pe mama ngwa apparemment boko mo tiango liboso na nyonso te so saka no ndimo nga o sa 6 kondimaka so ndimika non parce que biso da to yebi da ba moto na bino à partir à qui na kati ya groupe ya les réseaux oui to yebi parce que la réseau permet mo bo abela abela ki ba contrôle tout ça biso na to yebi ngo on était informés surtout na yebi ba temps na to luka osa mo ba stage sur terrain ba information na en tout cas na ninga ba ifasi en tout cas to zo aki ngo etonke ba bi joueur nyo surtout ava beta balle fo bonga ah ba ko bonga mango ça na ba nière ebele parce que bonga mit tondo zabu bonga mete to bi ke to kutana et puis même si ko kutana mutu mususu boye po ko conseil ni sote le quoi banane par exemple bele ba ça fera beaucoup conseil c'est toi ba de ki bambe ko to ba ba moto to va na bango tranquille bona na plateau to sali émission pe jeu tala ba mususu ba maboko to mo pe jeu ko ka to tout ko DJ oloba mama ba momi wana nde oloba so loba nini ndeti banani wana o kende ko na plateau na bango balengi sur to tanga ba kombo na bango te po ba ozo ba succès
tu peux si succès mingi donc nani sous succès na kabula na mbité faut na utiliser succès na ngati suka DJ Molakisi na camion le na plateau na ngai na la kakio déjà biso to sala bango to bimisa bango na mboka lelo bakoma pe teti bakoma pe oboya pe tata na bango ngomona banani te bango banani yo baboya ko banani ngana ebi na ngate mto peut-être ka na ebi yonde mto se rebella et pas maman étoile sala ba émission ofinga ya ofinga bana kamwe kaka pour dernière minute na baba makamwa ba 2020 na ba 4 ba côté banaki bango bakofinga nga DJ Konde Molakisi banaki bango bakocholanga succès nanga moko elukeli nga makambo ya Nzambe tango nazalaki ya mpiaka bango bandimaka ngai te tango nakomi na mbongo balobi ke DJ Konde asimbi kisima makambo za siko yembeli biso wana mais elobini kasi bango mofinga ngati bango donc maman etali mutabande kofinga te bango mofinga DJ ngana landa première émission na bino ya séparation les étoiles d'Afrique te na finga mutu te poko finga mutu niveau ofingela maman étoile ah ma oui na finga te qu'on se le dise te lele komaka so mutalungwe alobi ki alungwe na ye bo finga ye na ponyo so c'était mwana na ndaku yo ndingo boti mwana na palais mwana no ndinga zana akolela akufela na palais nete akomela poko kuna te akobotela pa na faut ça les sembo asa nini akende asala pe mokili na ye esala yo ner surtout mwana o akei azopesa o valeur azopesa ner pour misère na aba ezana mutu moko te alungwa place babike o te bwebe naloba apart ça to ko tia bina fini akwa bimi maboko polele pa Fabro soki obandi na bemission nyonso surtout na mutu nyonso surtout oyo tu abima azalaka toujours face etake kotaki eza kofinga te mais eza koexplike vérité moko boye ebimaka sikoyo mabe pa ya bato mpo mutu akomona ke yo oza mabe mais oyebi te oye mpe asali nini amoni po mutu ezaka alipa nango bate po naza na filme nanga nasala sukasuka tokabwana kaka ezalaki nde mbwakela mpona te sukasuka tokabwana kaka po to biso tu tokabwana nde toza boye oui liwaka mutekabola biso yango kaka maître sukasuka tokabwana po otolobi ke nga na kokabwana te liwa esani ekabola biso effectivement batangi 1 plus 1 égale à 1 mais na liwa non batangi na biso yango te mais toyebi ka 1 plus 1 égale à 1 mais siko na liwa c'est un peu kaka etikala sukasuka tosani siko affaire yango ezala nini ewe ekoma ntina niveau bobengana mama étoile nango c'était quoi au juste bon makambo art eza rebele mutu na mutu azalaki selo badossier na ye po soki nazalaki mabe soki na ngai nalungwanga moko mais soki olungwe déjà plus d'état 20 personnes olungwe na bango c'est que mabe ekoki mpo oza kote uti ekoki mpo ozalanga yakwa na mwasi so bokabwani kowelisa te koloba teke te mpe tshwana aza fo ye mpe akeloba teke te ye mpe aza fo po mutu akondima azalaka te donc ondima seke fo sangisa biso mibale tovanda wana nde toloba sikoyo ke te ye azalaki voilà donc oyo ekabola biso wana na oloba eza lokola secret oyo totikaka nango ye ayebi ke nasala DJ mabe DJ mpe ayebi ke nasala mama mabe mais siko biso mibale donc ndeka na lobi mais namona mpe quand même bozonga na bien en bon terme okoma mpe koboire maman étoile comment ça anga plaisir te normal mpenza wana aza mama balobaka atokei na bima na nga na Congo mais na monde ya poto po lelo mosusu mauvais double zénith zeti zembele na kati ya Londres papa na Sephora avanda kanisaki DJ sota patio komona babiloko boye eza pasi ya kobukana te utaka poto ya kaka efutaka ba avion mutakanisa kona na kutani fa te et ozwango ka te na ojaenda o DJ to sa sincère ko man na zo bisa yo ojaenda na poto moni la mamu supo mona na poto pe na ojaenda za ma oui problème ba utaka funa donc mais to betela ka lisola ba ojaenda bi po yebi na poto chine comment to so to betika lisola ojaenda yo mo penanga no to a conscient que to lobela ka ba chinois ko taka bon eza différent et la mesa qualité ya par rapport est différent eza ne la mamu susu yo moko tapena ki la mona on lata mais ça la mamu susu on lati bita senti pe la mamu faut la pe prix pour yo que so meno bodi no 2000 kwanza ya 2500
okuta kana batunyo soto mona. Osompe body à 2500 ça ebongi so kolega body osomi na 25 000. Ah voilà, waske ça makamba ko. Et comme pièce sera pe na bande ko musupe. Ça na copie conforme te otamboli pe yo mo pe. Na kala to bako kasa mise ala taka eloko mo ache. Mais ok ba mise ba sala ka pe. Ah oui. On ta sala lamba na mo ko boye. Ai artiste ça on fait mais il y a plus bon après signer artiste pour artiste ça ni ala taka ka ça ni après c'est on publicité. Donc il peut ça ni yo boulon ka yela ti original derrière. Naza mon vieux, je suis des niaises chez ta. Fais rigoler. Na la ta blousa zaniti, bien blousa na boucha zaniti. Taka sko na vanda sko va uta nord ya sika, sko blousa zaniti, boucha zaniti. Mais fais ce que écoute na nga déjà na kin, na ba zaniti déjà. Mais taka fait talanga telanga bisu. Oh. Abingia ya. Oh la na. Oh masana ngeza kini kodem. Abisu oh, yeah, oh la na. Ah, bilo ngana yela ngoma ba isinga bima sani. Taka leader la telo. Moyo vanda wana ezalate. Da foyo bije ka fo. Ah, asali na kinga. Ade pasa. Omoni ba ko na la cho. Bi Kinton ala tango. Ah ba. Bi la tango ah tele bima bu Kinton. Oh. Bino ba le fafa. Fafa. Botutani. Absu oh, pour eloko YouTube auta poto. Aka force la biso ba bloko yo po bato maba confirmer que logo mambazo loba. Te ba bloko ngana loba na biso ke auta poto. Je peux dire ça solo. To kuta bloko belé. Mais yo buleka te biso nyaso to lati lamba. Ezaka lamba moko. Ezaka ko batelela mais ça ko batelela mais ko za original mais so batela ngote. Ebe bakaka. Ce peut bien se coller ngote pour clean. Ate lamba za ya no ne so cheka na clean. Obéissant. Parce qu'on a yo mo penando oyebi ko entretenir biloko ngo o utela ko poto bien obebisa no ngo. Ma oyebi bo kumeli ça tempele. Ba combien de temps? Oyo j'ai là tant batindeka ngo wana 2015 na film na film à Sosola. Na film à Sosola. OK. Merci beaucoup DJ Molakisi. Alors bandeko basengi ba. On fait pêche au Fouka. Na poto batina bilamba ba costume ya veto soleil mamba costume. Costume. On comment changer formule. Veto soleil kamba costume na lati ba fashion trop ba midinda trop. Vela comme na posa costume. Ba comprendre idéologie ya costume eza. Isa unga tinda ki costume. Na mona kyango ya esalinga je mais sala eloko wana ndeto yokani ekoma esalanga sujet wa me fait sola ko ba midinda wa batuna ba otina midinda ba ebita inote ba ebita inote midinda ka sango tsumbat mama meva aka sunga biso zula biso oko pone no ba beloko bi Kinton pa abeta geli jojo bete biso pe lo ka ba raison de te mwana lo mo epesa mino pe mo maramna ninga ba o mo ate osaki cher cher kana Luanda umbena niveau libanda te awa kasi on ba qualité vous parlez le cher so mon que jeune simbi ngo boye c'est que jeune wana andini ko dépasser mbongo na yi boye combien usola pia d'accord bete biso mo eloko ya non vanda tende ka otele mwana isa ka biso bola mu fort bete biso mo elo mo ba raison na big da ko to na domaine nao Ezoye na komi kobanga Ezoye na komi kolenga Oh ba chéri balanda ye bagaji babulona les gars mona bato les gars mona mais wakati ba nelengi boy ndeni yo bongo na biso to bi da so DJ ko na plateau mamba beza la mama stasidu wato bakisi bambulango eto vanda kalibela e amuyene nzambe tata yo batela kabise Merci beaucoup DJ Konde Wamo. Na vu que ça lui plaisir et pas bango nyoso hein, o ba batala bino na ba période surtout bo pesa sous ba masolo bien ba vitesse ezamo ya osakana te. Mais quand même na ba raison pour ça. O mimi ki soda na ndaku. C'est comme que papa paye seka. Bagaza. Wala ustasia. Leader wala na sila ile ke charisme. Est-ce que je même charisme. Encore. Dieu. Oh, mon Dieu. Il n'a pas dit.
Oh, je lui bisou. Petit tala. Aza mystique l'idée wala la leleba bien ça trop mystique. Si le long relation bien ça. Te relation ça masalanga fande azaki na kin bakutanaki asolisa ki na sepela nepo alobaka ke vérité ça la ke bien pour na za na obunda. Ça dia bonheur kombo na ça la biso tout ça pe idéologie na ye. Bato akolisa biso idéologie. Ça me bakoko. Solo nzambela ka. Solo ka ine sai komona na kati ya poko. Ngako tatate. Ngako mama te. Nzambe bakoko. Solo koko me ka ezali nini. C'est moi qui l'ai mal bando lempo balia ngando ba sepela kasi mokolo ngando alia ka bango za ka mata. Mata. Tata ngai ki. Tata ya tsikingai. Mwengai pena komi kolela. Pena komi kolinga nini kama na mokile. Tata ko sa ngai mo tata. Tata ko sa ngai mo tata yo tsikingai tata. Tata yo tsikingai susulala ni tata. Sabe makoko kama kingai tamate. Sabe makoko. Olelipe. Wow, bravo. Vraiment, c'est l'artiste qui s'exprime, hein? Vous sentir le talent à DJ Condé, vraiment. Alors, tu sais quand on dit Mayo quand même, na talent ola qui sibiso, Mama Yoyo, Asai Moussa Malam. Oh? Oh? Oh, Mamouni Nyosus. Olelisi Aka, namona mo ke papa, maman est mis bimi. Yo bongo na bato pesi bato ba émotion ya mama bakoko na yo mo ke na koko belela likola cimetière mais au transmettre en bato. Mutu na nzamba zawa. Oh. Mutu na nzamba zawa. Elingi koloba nini? Mutu na nzamba zawa kutanga biloko wana te mutu na nzamba zawa. Yo mo ele biso tina na plateau. Imagine. Mutu na nzamba zawa. Eh. Naboya biloko kima po biloko koyo kima moni. Naboya biloko kima po. DJ Keba mkomsuto oyoko kayo po belika liboma ndenge vino kuna bela liboma. Nzambe na ngote abela liboma te to sala bango bes. Yesu. Te to ka biso to. Tawana kutu bes na ba bes na ebani na ngote po internet nde lelo. Ute ko pesa ma forme ba bes. Ya kini nene zala ki po tango amai solo na etiko bon. Ozung sanga lisuma so ba kini. Nazo biso. Angola ou so Angola. Ta passa essentiel. Passa nesse. Comment on le va porter bien? T'as un théâtre, hein? Fala. Maya. Oh, nous t'a goza. Maman, artiste na bien ça na plateau na wa bomanga na porter fa. Na sou bisayo. Moi, tu vas mettre cela, je vais le réseau. Avec le moment, moi, tout ça à Braza. Ah, voilà. Tu casses la balle. Parce qu'on a cassé au rang et à moi, on a moins de pelo. Oui. Pour moi, je vais faire fort. Tu n'as pas joué le réseau. Babou m'a fait fort pour bailler. Baningaka, tu sur la bouta. Mais hier, ça va na attaquer aspect. Il y a un couple qui est une fois ça. Mais bailler après, va contredire kanga. Pour y aller à respect, aller là presque bailler à base aller respect. Ce qu'on a, ce qu'on a ça les gars va ça les gars. Parce que un plus na yo bakisa ki na kati ba réseau za la yini. Moi style mo boya ki na ona kati ba réseau. Bon, style yaki omoni biso to ba style déjà ba musique voilà. Les minutes. Ba fait de Londres. On est ça ba idole au biso to ça. Ndule ba fort. Biso to ça ya Barcelone de ndule sko na kutani pesko na muntu oyo. Azaninga makambo ngo parce que toi tu vends ici mélodie au monde qui chez c'est et bien nga pe so la ne ba film nga trop na beta ka trop musique est-ce que na ba nani o ucho ko tangela biso ele kai pa ba mama na biso na tagaza ezala pe na kata musique na kati te wana ya wana ya groupe ya les étoiles d'Afrique wana les étoiles d'Afrique wana le ka ono sa ba bloc wana te wana sa makamba kuna mena joua na ndenge ya selo ya ba ve de Londres ba ve ba nini ndenge ba ya amour emotion pour buga na tiango pesa DJ Condé makam na mboka yango nde salaka
mais style nanga penda eza ba idole ba 2 minutes so TG wana ba mo mo penda ko nima on travaille on penda mo ça penda que ton on jouer na yo ta so to jouer mais voilà mon ni na il faut comprendre que idéologie que eza DJ Konde Molaki se comprendre pour biso tona ba idéologie petit ba ko sombela pe vie petit ba ko pe na ko ninga pe na teki ngo po un jour buli ngeza ke poto na ko teka pe bo ko se nini OK non pour eza ba selon ba idéologie ngana di pa na bino ba lo ba kinase scrum mais va se canon et ça nga bien ko ne bete bele ba linga assurer en fort ko se kana yo e pe singa kanda ba mona ke iba ka passeport mama biso na tindo na poto pe ko beng sangati so na tindo na poto tanja ko beng mais longi anga te ba muti na ambassade so na aéroport ba kanga te yo ko beng sangati so ke poto sama kamba bona ninga bolingo na beng sambal na ngate zala te mais to tininga poto ngam to atindi na ndimbo na obengi soti te ko beng sangati po so na ke poto na biso na bakoko mbele ponga na banozwa kutuni te makoko ndi ako ya bio nzamba ba gidama yo ne ba plante ba bi mais c'est bio mais en voix en direct Paris DJ Konde artiste na bino boninga mingi babi bino boyi senga na sala mamba succès c'est que na sa mamba succès babi yo ebi na bisa ko ve 2021 so c'est muta kufa pour makama ki nda bongo. Merci beaucoup DJ Konde Molaki ici mais toi ebi vraiment mingi côté ya étoile d'Afrique si bokenda boleka lelo okoma posa la penzela na yo veut dire okoma po tambusa bon na yo solution des artistes contre-maître. Ah ben bah c'est sous contre-maître na suka kasit bon maître ngone nani oyo zaleli contre DJ comment on est solution des artistes contre-maître parce que toi ebi kolo combo penda il va tant piana oya mi benga contre-maître ya za kine contre-maître aza kolo combo te non contre-maître ça déjà non il va maka même na ba terme ba chinois toi ebi on se tonga la film ba chinois moi trop na ebi ba contre-maître on est beta ma déjà mais tant que toi vraiment koye ba combo ya contre-maître c'était Ibrator tant la longwe pas Fabro biso tout toi ba kiango ami pesi combo ya contre-maître mais ce qu'autant yo olongwe bon pendant dans la maman étoile que ça fait un bail et puis au sein des solutions des artistes eux ko basé sur ce contre-maître pourquoi yo nani maître ngone nani oyo zaleli contre bon mtunyo sosaka na ba maître na c'est que tous les maîtres na nga ayo yo contre-maître ah bah pour ba yebiso ba maître pour contre-maître zali o be tape maître pe mvuma tata mais mettre à tout si quand on met élève mais akwe mais toi ba mettre en honte mettre en honte te ba mettre basé belé même si que na fula mututi 2021 na saka na posa na fula apparemment ça fait na barando un peu moins ebelé na bato bon rendre ça fait na mboka nanga OK na lala na ngona na mkana pour mondio ce cas yo lekinga na go jouer so ko tirando nanga so kako munga jouer bien côté pourquoi on nga na jouer le kai c'est que rendre ça comme là donc au côté no rendre na lela ya gabi lela ya gabi Gabriel Bolembo mère wana c'est bon alors mais des fois il y a une vérité alors et bien alors bani nga ndina abwe nga ndina abwe munga diche na lingyo longo mwa mkeli net misu na yana esa pe bien munga diche nga te na mona mwa mwasi mobwe aza pembe na nga alekinga nga uta fula leke kaka nga wote diche mais solo abi mutu fota bogo diche munde abwe yoko ni mutemu taleka ko ninga ka te mais no abwe oni mtaleko boya Pona ni ngana boya te no ndima mtaleko oui so le king exactement nae koninga ngote koninga te yo pe force ko mabongo yo koninga te ndima mninga kete ya lekinga mais alekinga so kezo mona na miso non ça les forces non yo pozo sala un jeu ko leke za tanae ya zuana ya ngoya nde tanae mais ya nga pe c'est bon tananga donc c'est que yo lekinga te pour nga pe choper ko matananga c'est que ça likamususu Richard Obibeke mutambongo ya kala sala raté
soko zaki muta ezate ke silimbongo ba ke ngaza kana mbongo ba no bete ba tuite ba bae mais babosa on peut bande ko boka bakala wande ko soutenir non ko lelo batikana ba mbongo to ba ka babosa kala nazo ebisa yo mboko ngana mona na nga babosi te ubukala te ba izana bazana bango ebele oyo boka na ba théâtre wana basaka ba vie na biso yo ebite lelo ndo wanganyanga bazaka ba vie lelo bezaki biso tokotambola makolo te omoni biso tokotambola makolo te na bato biso toyebani na balako basana siko bobwaka bango poani kasi ba babosi bon siko lokolobi yango na ngoto to lobaki babosi te faut ba comprendre que basa babosi te pour un bosi na kini nga sepela ba artiste kini biso toza ba négliger na kati ya Luanda pourquoi ya moko boye auti kini pourquoi azuma mobe so ye awa ya artiste babosi wana basa ya kolenga akabele loko basali boye mais emsunga DJ na fait sacrifier yo boss na bua kaka na ba film na ngatu na be émission na ngatu mais akiparo okipa ngate so na epa na otala nga afina ta masa mi kwanzo de na kasi to da so ko bêtise na artiste munine be na yo kasi na 5 minutes ukabenga 2000 ofatanga boss ndeni so bokendo luka bango poani kasi te yango siko baza ba boss te baza siko batu basutena ka biso batu obenga ba boss batu basombela ba mituka ba biso boye na makambo biso to tiana mboka so makambo na cha awa na ninga nto diso za kila kini même si ufuna za atana ka una sacrifier na mboko fort na sama maminini elobi yo so po bela boma obela pe boma mama oui voilà pour na sacrifier fort mais ce que ba dit ba ko za bote funa za atana ka otambwa na ngo esaja tu vas comprendre que l'idéologie j'ai mais ok peut boss ça en 5 quarts mais encore le batate que ya soit qui mamala na banda otambola na pesa te ata moto apambaka yo kutoke ki pesa yo te ye biga ke tala mboko bana makasa otuna mutu melani solo biboki ba sala beza moyen zéro yango na ngana se discipline na mela ka mesona ya pas prêtre to bisimo melani gazoza artiste gazoza vie mbongo no libo so na zwi mbongo no mela bien mais so na zwi mbongo te gazoza pona bi gazoza ko ko so mela ke bebele te mais so na bi bière babanda ndeni 10 ban yela ba di bouteille ah ben artiste vo ba di bouteille wa ni so zero yo lango kwali a compone so ma solo yo sali o betele ya seka fort baba ko ba zo ko ba di sa so ba artiste abise yo ko seka fort a gote tu bala puluka mobutu to sa mama na lo ba mobutu bango ba ya kuna ba so mbongo bele biso zara na yo mobutu gote tu bala puluka na sola papi mangu mo porte-monnaie magique ba mbongo to boka na podium bele mais artiste na zali ata carte Serge Bona solution mon verre wana siko na felicitaka vena nga Serge Bona solution mutazo nga engagement ya parler mboka oyo OK buka na te ba artiste ba ebele mais mutazo pe na engagement yo eza pona nga chaque 6 mois ndenge to futaka na ngola nga na osani na kokatela yo ezali pa na ngubate viwana nga na lobaka batu bakabona na bango mais tata na kabwana un jour liwande kabola atana ke na belé na raisonner Serge Bona solution so tali film na ngatu abimisa mbongo ya buka na wate so na ebise so kana yeka na ise bwana na posa sa film ya tunaka DJ obulengo so na posa sa film obenga taka to bengisa ba bui ba uta ba Congo ba ya ba makaya ba uta Congo ba ya fo kata bantu usani usale ça so ebele bongo te bamsu ba koma okelu ka ba ki ngona mo ke yiba to ba lo ba mikolo kreza ke bon respecter artiste té faut respecter artiste là effectivement artiste na yo respecter yi pesa artiste no vale po se kanga to mona nga santé té faut yo pesa ngela mbango faut ça nga bien bon bazaka ndeni mzo mona ba makasi po tonga yo ka mzo tonga dichi na o mona te venda kafe bo pesa la yo le la yi so mati ko podi ba ninga biso ko podi voilà au CPL o seki yo ko bulete artiste ndabo kili ko podi yo ko taper artiste nena kinya te ba vene bazalaka atalo pena boye abiso etina nga yo fozwa mbati yo fozwa junior yo fotambola na ngo mona kinde to zaka mais obuka te na kini to lata bambati noir pona kini to somba ka mbati noir
po mbatsa no raza facile boire on a limba o la tona mai yo ano kende yo ana face mera tout na liboko te mais on touché te oh pour la oh tout mai bon on est ba bien ni na ko vanda pété là c'est la kena ka dance po so na vanda na so na tema bo mona grimace oh maman faut moi dire de comprendre même soit na Kenya tout ça qui na mbati ba ya na Kenya ki mbati mako oh même mbati wana mako za prise mbati mako kenda kingasani ezonga njini eke bandal ebalu boye kademe zaka e chance bon on se kuna tout ça kaka makasi na converse moi converse ya rata te place na pemba na yeso nike so to la kaka biso comme en 17h ya oso ki parti pour so la chose 17h bon on est esco on dit que candele banga ça converse ni ka esco bien tasco wa benga on ma wana kanga dadi yo ça bango wana bunda ba biso ko ba benga avion de guerre non ni avion de guerre avion de guerre mais comprendre te chaque jour ya ka wana na avion de guerre mais je me souviens là tout yo avion de guerre c'est au plus so mate mode chance mode chance yo timbati mambe makasi loko yo bicher yo bo maka meshe mais ko toucher mbati te po mbati aneza limba tashi msola ta mbati pembe tout ça en concert mo boy parce que ba ko beta orchestre quartier dans le concert school ba bito na ta pembe sur luka pembe zati luka pembe ate la ke iba mbati sere na biso ya mwasi nzambe na yini siko mbati sere na biso pembe na ke ta mbati ngo boy salité zabila ka mbati pembe lakini on siko shiba yaya na nikango mbangu na tendi yango le singa siko RPC ni emelema faut kende mbatsa ni atandi bu ko station ki bu ja pembe na nga j'ai si marate benda ka mbati na limba ba ya ba ka mo yele se akute ka ukaka kitoko tala elamba mai na nzoto e ka ba kutoleka o tshela singa e ka popre yoko vanda kaka te ani ko mi pesa musala makasi ne wala vanda te baba mama DJ azabukana e ka ukaka kitoko ani succès na bino eza passé na biswa succès na bino ali kimba makasi e ka parce que to landeli pe bien ti lelo pe DJ osika no apti dwana te te wana eza ba langue ba lelo te wana za tango mona ke espoir bato wa kolisa ko espoir carré kola naka jumsu na lata converse rumela fort so converse bae so bora se même bora se converse e bando kata e bando lungwa e so to ke kato so na merboy bora na converse se eloué so na tika kuna se ya femme so pona bi sape ka merke mais bora loué de le pousa ne ko menga ko kataka menga mo no sa tika isa pelele la toute la gaba deli tala bien musique makasi merci beaucoup DJ Condé na bi maman yo so to sur na plateau moko loba maman ils ala moi trop là alors bete personnel solo il y a solution des artistes groupe faut savoir t'abstraire ba film oui effectivement tout ça là mais bete personnel solo il y a solution des artistes c'est quoi avancer pour évoluer ndene ouais solution des artistes tout ça qui kaka na jeu de quarantaine et bi kaka via batuni sur ezala qui mais déjà tout s'est démarré j'ai tout ça wana nazaki na Barcelone mais Barcelone yebi kaka biso singa to répéter à l'aise mikolo eza moi non changer ce que j'ai so na changer j'ai na opesa déjà programme ya biso nde tozala kaka lundi jeudi et ezala kaka toujours tozala na biso tozaka poto pesa ka ba idée ya bien poto edikara bato quoi ndenge ka balobaka peut-être c'est limitation de la vie actuelle à réel pour indiquer masse donc tozo diké kaka bino pour vie yango ya biso yango donc nga kofi mususu ezalaka te natekaka na nga ndunda te natekaka matembele te natekaka kechi te natekaka bodite donc kofi na nga yango so kofi oyo fo nalela na kofi oyo na travaille donc mosala na nga fo bosoutenaka yango mpo boulot na bino ekende bien groupe na bino yango wana DJ Condé na kati yo moke nayebi ma par respect nakokosi yango kolongola lunette parce que eza question moko très moto ya nalingi na retour na yo voilà esenga mina sérieux ebele nayebi opesi biso définition awa yo moko biso kuta toni yo mambo ya définition ba théâtre te yo moko opesi yango pour éduquer une masse oui pour éduquer une masse tondimi yango mais aux inconscients na
ba théâtre moko osali ya bapaka Juma oyeba on lisusu Paka Juma oyeba on lisusu ya Paka Juma yo mo oza conscient na biloko osaleli biso ezaka ba réel non natuni oza conscient naza conscient ya biloko osaleli biso aussi parce que pour la ligne okomi na niveau ya tobenga ngoni porno non eza porno te pour eza nini DJ Konde éduquer masse en la pornographie nalobi boye babi to ça la réalité oh voilà et comme une nouvelle apparemment adopter nos voilà moi c'est place au qu'est-ce que nouvelle tant que to la nouvelle nana okate que mutalo bake ba osala pour nous mais ya biso ba congolais ce que ça les locaux est réel au ça les locaux est normal pour mukile la ça normal les locaux est ça la Congo mais eza culture na biso te ah voilà au moins ce que tu ngoto mo que moi développement ya art na biso na Congo ezo sala mo trop passe kwani eloko poto sala yango ozomona ko sala yango misiki te to sala kalikambo o eza ya yango to sala likambo eza yango fidèles abonnés chers téléspectateurs bino bozwa image oyo na sengi bino mabola na attentivement extrait ya théâtre oya Paka Juma na bi akapro yo mto simbela biso régie côté la biso moi extra moké comme ça batu batala musala oyo DJ Konde asali na kati ya Paka Juma ne bo comprendre ce ko eloko to lobela to landa Merci beaucoup Akapro a présenté biso image donc j'espère que ça nos nuances oyo balandi DJ Konde ba famille sur le théâtre hein pour sentir quand même iloko wana expliquer biso nan o et comme na niveau ya ba besoin makasi intense et comme na niveau ya mwana mobali a comme na niveau érection c'est quoi au juste mais on a biso déjà mamezaka photo ça la réalité à vie et ça la bien ils ont monté mutalongolté la mbateki ya santé to salika keloko moko lokola donc biso sala keloko moko eza ndeni o sala ngo ya donc o dike ne mutu mo sala yango te oh mais on ezaki action to moni ba action na ba meto kasi ko sala mbeto ndeto sali makambo oh siko wana tant ba zipi ba dra wana nde ba o sala ba nini wana ba cri de joie ba monsieur ba sala clip les gars la TV permettez-moi pour le terme moi ça la tibisa ça la clip na TV moi ça la tima idobe hein ok avant il a mis tout moi ça va faire mais ça crime non wana asali na eloko te ko tambola bon c'est tout à fait normal mais oya yo ya action de to lobela action nini ah ben ya ba basi bazo sala ba tire langue ndio bazo sala wana na kata mbeto mais bazaki mo samba ba mbale
merveille. Non, on a toutes les questions. Baza ba artiste, baza moi c'est mbali. Ah, baza na ba moi sambate. Yekuna azana makamne, au plaza makamne. Bazo jouer ndé. Basali ndé filmer na bango tozo jouer ndé. Tipo avant on sait ça bango filmer na basala ba test. Test na groupe soko yekota. C'est normal. Ce groupe tout yekota. Ils ont non, test ya ko examiner bango. Na bien est-ce que yebi que na kini to doit encore répéter to ça qui n'arrive mo ba ko benga ya comptabilité, analyse avec action. Ouais, bande ko lo bande. Na kini. Ezaki répétition ezalaka. Ba joango a coulisses. Pour la nini botika koyoka na basoni. OK, wana faut faire la biso pekas. Biso to yeba ki amonte. Ezalaki action ende. Eza action ya ko za teke nini te mais ya ko jouer pour moi mususu na public. Ko yebisa que jouer le koboy a yokaso. Mais ceux qui azo sala coulisses même musicien ataka coulisses pour ani. Ebi que na coulisses ma mususu eroya. Mais toto temi ko podium nyo so nga sala esengo. Il y a public na il y a public na ye. Mais surtout à coulisses au monde no mututé. C'est ko yemba bien au samamba bien. Merci beaucoup DJ Konde. Alors yebisa biso ba film oyo préparé pour na bana nyonso ba Orlando surtout ba fan na yo pe ba film oyo bomiseli bango. Ouais, nous tozaboye calamité bozolanda awa ce semaine ici bolanda déjà film na biso tout aussi ça awa pasteur pas amour. Pasteur pas amour tout. Ngenge ko lobela biso ni na kati. Pasteur azamutu c'est-à-dire mwana moko boye ya teti mwana ya mama moyindo. Aza teti donc ba yetike pas pasteur ba yetike pas pasteur mais moi na makambo ça la pasteur pas ça aza pe mo quitter pasteur pas c'est akwei na mais pasteur ba ko yebisa mama na ndako ebi soki papa ba yebiso likambo yeso zu mutu mo boye ka ko yebite oyene na ndako soki papa lobi na OK mutu oyo avanda awa te c'est que faut salela nan o mobala saini alobi na yo ba yebisi pasteur c'est bien afali si maman c'est maman mutu oyene nga na osepela na ye te bimisa ye ake vanda ta na église ata op mena katenda ko mo simba ezate ye mama te mazaki na bonzambe trop azomona kaka ke mwana wana seke ndenge aza mwana muke mabe mo ezala ezate parce patalika nzoto amoika makambu amoisiko makambo nyonso tata siko mama munene yango babi olingo koza kitoko munene mais oyo mutaluli aluli kaka pasteur ça yango ka bomiseli biso wana déjà et les semaine oyo siko nazana pesi susu ya mboka mabe ah ben wana eza mabe batu bazokufa ezaka rapport na ba solution des artistes on sali pe sélection ba artiste mso libanda pe o invité na kati ya eza ya solution des artistes mais tozo invité donc ba nani par exemple tu invité Moindo Miraesa Vie Mugondo Mama Lomboto Mama Moindo déjà na tangia bon maman étoile ya yoyo ya yoyo pe bo invité ya yoyo bon na film na qui tenté OK d'accord mais na mabe pour na na deux films au mère avant mukili mbe mona pour na beta na zaka ke DJ Moibi pour DJ Moibi na banda okala maintenant na beta onkati na baka mutu ava jouer comme maman na nga feza la rama étoile po na mona ka kilo nango ya kopesa ngo mutu mususu te po akoka yango te po ndeko to sa weza rôle na rôle donc DJ Konde ndenge za soki na ko jouer frère bien mais soki obepesa nga yango loba ko tsenga frère na jouer na frère na église mais ya mutu naza mutu kaka elingana ndepo za na vie réelle to comprendre donc c'est pas parce que frère o même nga que te DJ faut me on silence et ba ko bebisa film. Merci beaucoup DJ Konde mais ba film ngo ba kolanda ngo wapi ko la publier wapi voilà oyo ya mabe pasteur azamoto et les capa Neymar TV na Neymar TV donc semaine déjà et Zalales ce peu bolandi n'est pas jeune Kanza Media plus jeune Kanza Media plus 244 bolanda image ce peu bolandi sous image pas ya Kofi Mantuka Pro donc bolanda ba image nanga donc ngana za pona batu nyonso ngai site nyonso to yaka ke pesi ngaka makamna nga sike na tunaka biloko donc comme
La Grâce TV. La Grâce TV. Et qu'on le appelle capacité artiste et c'est nga fosa la biso pe film moko to sani to sala na yango donc so na sololi na kosolisa yango pe en plus na sala bongo o kaka pesa makamto sololi to saka musala ndenge sala mais to ça pe na posa musala o ya sala musala pesa biso musala to sala ngo o sala de cité ba gag film soko bi film po na minti o mingi rene sa gag ni mtesa na temps so ça posa ba gag bengi biso na numéro nini pesa numéro numéro na ngeza 00244 voilà plus 244 oui 930 60 86 37 ya kangit Rolanda 930 60 86 37 wana soki obengi elobi kaka ndenge moto na nzamba lobi na pesa ka mutu te nga mokonde na yambaka po ngai mokonde DJ mutu mususu atana secrétaire te kasi bango bato baboma bagupiti opesa secrétaire abomeli bato moi chéri alandela boye secrétaire alandela boye ye balingi kaka alandela mpe kashika nkaka. Merci beaucoup DJ Condé. Alors quelques salutations plutôt qu'à voir. Bayiba biso ba numéro belé. Bayiba biso ba numéro. Pas bateau aussi ça va chomo. Alors quelques salutations plutôt qu'à Boana. Na robo sanate mais envoie mana Paris. Mon V double Zénith Z Zembele. Papa na Sephora. Babi Koudé raté bana Londres. V Carneto Sololane makamezali salon ka bongo isa bien. Isa unga nona na footballs masa na ngai tozalaka na awa akenda na ya boka na mboka wana yaya sanga makambo wana singa ba gondo ebiki mikolo na posa gondo na kama kutangata wala ta episode gondo leo na zo biso posa gondo ba gondo nzambe na ngai isa to solo mambo yaya mama unga na lobe ngo isa soki muto azokabate na koboka lisusu te mana mpuna kota na ngai mission na boki na mutu te po yoso kabate na boka yo isa on a lobby ça $50 déjà il y a makala ouais comme ce qu'on m'a mis là-bas c'est quand tu au tini là-bas on te tini là-bas tout ça maman ndenge zala kana bo sanité maman na nga mena nzambe na ngai makambezo kende merci ba open na bois quitter to comprendre ka to ya cherche bonne solution ba maman na nga tout ba mbote na bino 3 maman étoile ya yo voilà maman na biso ba bango ba otia ba jaloux mais na ça on a répétition spéciale pe yo wana yo fozala ngamo na zala engagement na pe sa répétition ba o matia ba podium makambe uzala na OK pe sa répétition wana première fois na kene na ndako maman banda to zala te na zo sala ngosiko na OK de pas maman na zo nga lisusu na maboka maman bo comprendre que DJ mabe. Merci beaucoup DJ. C'est bazana ba komona makambo na sepeli na mama botangai mama butoto mama abota DJ Condé molakisi mobali oyo penda soki moto utali soki moto zali soki moto presi oh Seigneur oh Jésus oh kolome mobali yangu ya DJ Condé molakisi yeyo na pesi lisusu mbote na ngai ya trop et pas ya vie na nga tonton ndeke mobali aboga sa kwa kaka leki na moko ba mbote ya trop na desh ndeke ba mbote ya trop na famille na ngai mobimba famille ndeke DJ Condé yeyo molakisi artiste na bino mwana na bino famille na bino Merci beaucoup DJ Condé, merci. Toujours comprendre ba émotion notre mbaki artiste vraiment na kati ya plateau na biso na biki à transmettre bino ba esengo à transmettre bino hein o ezala ki vraiment art na ye talent na ye nyonso na biki bo découvrir ngo alors merci na bisika nyonso o bozaki libako ya Olanda biso na bosanité pour remercier Adama Domingos le tonton luxueux là je vois Fabrice Toussamba, hein? Fabrice Toussamba na kati à Soudaf, donc découvrement, décodentime quoi. Gros bisous à toi là.
Je vois Blaise Kassanga dans les tontons, le tonton oyo azaka mannequin, awana Luanda donc taille plus et lamba donc balana kaka et ça la goût fort. Mon vieux Victor, mon amouta depuis Brésil, là je vois mon tonton Fabien Kimbembe. Donc boza moi belé ko soutenir en merveille. Na pesi merci na ndeko mena ko anzambe mo sai monene yankolo na nzile ya loyembo akumisa yankolo. Je dis merci pour na ba soutien na bino nyonso obolinga aime la grâce TV. Bo s'abonner massivement et ça sur bolam. Na linga bino menge. Ma petite sœur Carmel, la métisse noire. Ta grande sœur t'aime beaucoup. Hein? Vous aimez moi pour nous couper sans gaba force, toute la famille Miezi. Je vous aime tellement, tellement, tellement. Vous s'abonner massivement. Vous pointez peu na place cloche chez Zalaka juste pour vous avoir notification il y a une vidéo e koko ta na kati chaîne na biso e kozanga te ko sala biso bolamu kolo pambola mabota na bino bisiko oboyamba ki biso bofungolela biso ba porte en tout cas kolo à mon ami de tout le temps ma kolo milai de longues jambes muninga nanga mo nalinga mingi Marianne Moke que je salue en passant na moni pe wana mobali na John toute la famille ma vie Moke bisous Azaël nalinga bino mingi toute la famille Moke bozala on a toujours branché pour nous la chaîne oyo pour aller l'autre sukana ngana DJ Condé to bisino au revoir Papi Mangumbu porte-monnaie magique Papi Mangumbu porte-monnaie magique Papi Mangumbu porte-monnaie magique ciao merci ouais